congodialogue.com. Kama coronavirus bo mona ngo eza blagité. Coronavirus ezoboma. Alors na banza kaka nzambe alinga to telemela concert o ya mwana mbali oyo. Alors nzambe yebaki ezalaki hasard te. Mais lokola congolais azaka mutu makasi. Azaka mutu makasi ye otala sikoyo batu boni oyo na tango oyo bazobela siko coronavirus na batu mususu ba symptôme banina na mike pona kaka concert balobi mwana wa mayela yo kaka tala bandeko ndenge bazotika biso na corona eza blague te. Sylvain ya makoye mbambote na payer nesi kozali. Alors eza passe corona ezoboma biso toza ba corps médical toyebi makamni nango ezo se passer. Alors bo se protéger bo fanda na bandako soko ke obimino libanda ozui parce que muna mopepi na likolo kuna toyebi nini ezo sala mate. Coronavirus ezali ya solo eza blague te. Ozolinga kobima zwa masque na yo. Ozwi masque na yo otie. Okangi. Ozwi masque na yo otie. Tamona na poche zwa gant na yo. Parce que ba micro zo simba. Soki gant eza tozwi désinfectant, ozala désinfectant na yo, osukoli maboko, ozongi na ndako, sukola maboko parce que eza koboma. Eza blague te. Balobi vaut mieux se prévenir que kendolobi te ngaya te kaninga ko sala côté nasa non mi bomba na lo sambo liboso nazomona batu mi bazo baba pasteur baza wapi batanzambe baza pe bateaka biso Yesu na coronavirus to blasphémer te za na temps oyo bata ya fin babiloko nyoso tozomona etangama na Bible ko salama balobi to yika piko kaka na kondima na biso kolela kaka mawa pa nzambe. Coronavirus ke eye penda ko sukola soka bike mwana na yo chéri na yo likangu na yo mwasi na yo akotaki concert wana ya fali boluka tu bokene bokene na hôpital botala nanu soki aza nango biaza nango te. Pour mutu moko komema mibale komema misato toko se retrouver biso nyonso basilisi biso coronavirus ezali totika ba blague totika ke oneki tozomona ba bisusu bakomi ekomi danse ekomi soki nini non ça tue. Et surtout biso toza ba problème ba asthme toza déjà ba problème ya respiratoire. Alors tokeba pour réalité mususu na lo moni yango te bozomona yango blague eza blague te. Je te salue ma fille Melissa Kakumba na États-Unis yamba mota mama na yo la mobange mama Venika mwaso ya makasi na mboka Lausanne o penza niati ba démonio so Lausanne o ya bikisi batebele. Imagine toi siko concert à Bilabel et salamaka tonga tozala infecté combien na Suisse. Makamususu bozomona batu bazopekisa ezate tozopekisa kaka po bamona biso eloko moko te bakomona po muto tozana besoin na tango eza nzambe. Tala siko batu bakotaki na concert a fali tozomona docteur ye wana ke atiki biso. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et puis ba français batika concert wana beta parce que ils s'en foutaient que bana na bango bakokota concert a falite. Ce sont nos enfants de bakokota et na babiba na biso bakola kate na baso bakola kate bakokota to babazala besoin ba éliminer biso to zalate. Batika ibno concert ezaki papa moko nani musicien moko famoso moko ya nani ya France. Il fallait que ça la concert ba anila ngo bakomi tina ba journaux concert après concert a fali ba anila ki yaye. Mais pourquoi? Parce que wana za ya bango babi ke bana na bango bakokende. Bakoko na bango bakokende. Yango bapekisaki ya fali batika ki po balembi biso. Balobi ya totika bango kaka ta bakokende bazuna bango malade. Il faut qu'on porter plainte na toko tsa mikanda mais papa Dadi Zoribilel. Babominde population noire.
po bayebaki te banoa bakokota batiki po ezalaki déjà basi banosaki balingi te sika 2 personnes 40 personnes mais concert wana ona bato bakotaki ofele mais lelo te bandeko na biso bazo se retrouver na sika ya merde comment toko comprendre te que mundele alingi ne biso te comment tokotiaka mutu makasi tozomona maladi penze ezali tozo biso concert mama nga nalobaki bamusicien na nyonso toboyi bango te tolingi bango baza bandeko na biso mama Esperance baza bandeko na biso miziki na bango eza na YouTube tokotia na YouTube na ndako tokobeta badanse na bana ezaka émission va tokota ma Vero Kelani tokotia miziki oza kobina babilebeli nyonso na tokobina bango na ba YouTube tolobaki biso na bango totikali bato ya YouTube malade ezali tomilengela batato bakufi batiki bana na bango ba mama misusu ne tozo ba papa Riki Nemiala baza na ba hôpitaux tozo yeba te tokoyoka kaka bazotia ba fiche mutu boya kufi mutu boya kufi siko data vraiment soki problème talaka to sala ba achat na nzela mutu azata na marché tokota kokoti lokola gambelozo bimoso kota mais marché comme que botelemi 10 personnes 20 personnes ba koti ba bimi ba koti bozo se to ba nakati kuna bozo se retrouver tam 10 personnes na loko lokola jumbo nenga lokola Carrefour po mundela sakanaka te soki ezalaki nango te tokokai kote bakokotia ba espace te tanga moni ke likamango eza très dangereux biso badiro ekoma otelemi kotambola na nzela nayebi te jula paole epa na bino so badiro ezotambola badiro ezotambola bambulance ekomi mikie soki kaka moto akwei okakaka bebe bake mpo bazwa ye et comme lokola problème obimi yo moko na nzoto makasi eza te parce que ozo sentir lokola ke tu as un problème effectivement na bano bazoyoka te yo lali yoka si mwana aza na ndako nzoka si aponiokaki asi abimaki obotokomi oyo ozomilengela me ozoyeba ndenge balama omuke soki bazongi okomi bozwa masque bozwa gant vie eza tokomi na moma moko tomilengela biso lisanga ya bamama ya Suisse topesi mes condoléances na famille ya Pareko topesi mes condoléances na famille ya mama Lisinga Terra o ya Bruxelles o auti kotika biso tala siko ndeko na biso atiki biso moi tosanga na 20 tosanga na 50 60 tokene kotika na dernier des mères na ezate tout ça nini corona na tango tolengela minoko na biso to blasphème te pona nzambe to blasphème te batiki bakangi ba église bozomona te ba église ekangami me ba supermarché zo sala to blasphème te to tiola basala nzambe te to tiola basala nzambe te to tiola pe nzambe te parce que yesu alobaka na tango oyo ekokokisama nanu tomoni te bao ezaka bazobake eza début toyeba minoko na biso toyeba nani toseka na biso mais oya kotouche basala ya nzambe kotouche nzambe eza malamu te totika tosala na biso nyonso me wana te balobi oya ko blasphème saint esprit aza na pamela na ye tobungisi bato ayo tofandi bozoka kaka babengi siko ntango ngakutu nazoloba ya mwa poto mwa urgence ezali avakata motema bakosala banani mais na soki ekoti Congo tosambwe et puis pe tala kaka bato wana bauti Congo baye awa mpo na concert bauti mpenza Congo baye kaka awa na Paris mpo bakota concert est-ce que fali place aza mpenza mutuni aza tranquille aza tranquille bao bamemi kuna eza so mutu apoto ayeba ozosepela mais oyo ekomi bato apoto oso bayeba komi kobanga et puis pe na aéroport ya njili eloko esala nga pasi lisusu quoi je te sali vie garde-robe mobali ya kitoko na mboka ya Canada na aéroport ya njili ekomi soko opesi $10 bakosala test wana te balekisi yo mbala moko bozomona danger ezokoma pourquoi tozonga kopesa mundele maboko esika azonga koboma biso pourquoi bato bazosala lisusu nani
bazo sala nani te bazo sala TCT akomi kaka pesi mbongo papa na nga kuku naza awa na biso makasi eza te soki lelo kata na bimi na tali biso kutu musala batiki biso na ndako soki toza baza na problème bakobenga yo oke ko intervenir so muninga moko nzoto ya biete bakobenga ko intervenir ozomona ke même na musala tokomi mawa on dirait musala ngo tolobaka yango nde musala tolukaka na vie mais on est obligé à kosala hein on est obligé à kosala téléphone moya ko kangeza te tous les numéros to pesi ceux qui numéro kana sa live ezo le kate ba benga nga numéro mususu na on intervenir alors totika toza na mawa na tango yo siko soki problème ko ina ki mutu boy to sa ndenge nini okomika kozolela yo mo na ndako kolela yo mo na ndako na batre na sombi billet na bina kende na mboka moko bona yo sa makambo na ngande na saka na sombi billet na kende pona ke no sola na ba garagiste na nga oyebike na lobite na kende na train pona za l'aide na koti na train na tala na ebisio train wana tozaki ka soki 5 personnes ebele ya train na ndenge tozo changer na mboka ko pe na komi on dirait mboka ba wei nazo ba vraiment et on dirait au moins il tant to komaka Suisse batu bazaka peza mingi te zaka mwamba to bozo leka bozo tutana te mais série moko komaki batu ba tutana même ba italien ba komaki aoya na Suisse na famille ne ba tamboli mais siko na batongo bazate toloba ba hôtel ba bar nyoso za ko kanga olingo mela mwa café moya ko mela café zate situation mundela sakanaka te so moni yemo mundela zozwango au sérieux na ba télévision bazo lekisa bobi mate bo fana ndako bobi mate so comme ka 23h bo kitisi ba banal ba store bo kitisi ba store na bino allez ba hélicoptère ba ndiko leke comme ko boire ba kisi alors so tant yemo ka zozwango au sérieux mundela linga muto sala na tongo la muke ke osala mais bazo balobi ba misala nyoso batu nyoso bafana ndako alors to ba mundela yebe loko tozala nde misu mingi na ba information avant ko la lo tangi bible na yo soki bano ba yoka ka bano bofani botangi bo partager muke bo prier bo tiki nyoso na maboko ya Nzambe boke bolale yo kasi eza esengo nde tozomona bandeko mosusu baleki bazo lekao batie photo na ya kufi mais ça fait du mal concert okendaki concert olie elukela bino vie ememi liwa okokufa pe yo moko te parce que tango okoteki na ndako soko oza na bana 4 bana nyonso na bakomi bana ba problème siko bozwi nini totika na makambo ya komba totika nano parce que komba o nini totika nano siko bozwi nini na concert oui eza kobanga coronavirus eza koboma bopakati mbango toke na poto toke concert afali bomemeli bato bafana na bango na Afrique bao bayebi na bango ata prix avion te bao baza na rien à foudre avec makambo ya poto siko bakoti na kati ya ba maladie pona bino mais botala kaka na Pascal wana nde bato bazalaka botala siko na nzela zanu nde bazalaka alors siko maladie wana ekoyi obi combien ba okufa yango tokufela kaka bato na Congo totali ya Congo bazolela acheter sali grande dame Annie Mishimba Katambo yamba mbote ya la Mobange papa le guerrier Miko Bashika yamba mbote ute pa ya Mobange Marco Romano ti salutanke alors tout ça na problème que ça trop sérieux bango moko bakangami na bandako et bon yo le kaka ko lobite biso ba africain coronavirus et puis na biso te ya biso eza Ebola eza coronavirus te qui t'a dit ça qui t'a dit ça biso to sala ba pito tozo mola batune bazokota et comme atarte zala conseillère ya bato bazali to kota biso sur la live to tanga na biso ki journalisme te to tanga ki chroniqueuse te mais mukile lingi to bana koloba alors to kota to loba
To benda matoi pour na coronavirus. Hein? Bana bafana na bandaku. Okuti mwana muninga libanda zongisa na ndaku. Hein? Zonga na ndaku lobela ye vérité loba ma papa olingo omona olingo sala vie mulai zonga na ndaku. Hein? Tout ça la te omoni mwana muninga tela kutu tango omona batie nani na ye azasu malamu te obani koloba na lobaki nini tela mwana na ye pe oza mama ndenge oza papa nini. Hein? To milengela. Po ba oba kota concert on a to yebi na te fine suka na bango soka ezala ndenge nini. Ça fait du mal. Ata bozo mwana tozo ko baba makamu parce que kanda nga naza mama soki mwana yoki ngate la moni ekania aselimuki na ko yebisi na bio moni comme na pekisa ki lokolo yoka kite na oloba ndenge mena motema nazo souffrir. Hein? Nazo souffrir na epona te ya coronavirus te. Mais na epona oloba ke to milengela. Soki ye moko mundele tala biso to mesala ba masase zole la papa mais oyo tozo bundane aza invisible kako respirer ye boyale akoti kula komo lukelo ba makamu boko tongola boko sala bo mais on ne sait jamais alors tout tika la diable tango te tout tika le peuple cité hein nzambe kako to sambelaka nzambe otolelaka asunga ba onyoso bakwena likama oyo nzambe ya mawa azala na bango assiste bango ba batanga makike na ndenga famille na ndenga batuke bakufa na maladie nzambe alongola bakombola bango effacer a effacer tozala ba mama siko ekomi ke toza suna tanga blague te parce que comme ke to comme biso so ba intercesseurs to comme biso nyonso bato tozo fungola miso lobi nzamba sunga surtout ba mama baza na bana bazo mona ke bazo privé bango liberté fo ba bima alors nzamba sunga pena banda kwa ndengwana peuple ndenge nini boti na ville Afrique na boya Afrika po na concert na tangu mundela zo beta déjà piololo alobi ke maladie ezali bozo ya concert elinga sa mana susa ote to telemela kiangote to bi bana boli balinga bakufa to bi boli balinga bazala infecté to boya ki papa kemi tene Congo oya Londres kuna bina bazo banini o ba repousser tant bazo repousser biso pe to banaka ko repousser e ko sala mate tozo ba pona ba mama ba association to boyi binote ba mama soki ba to boyi na biso binote ba mama ya ba association nous tous on est des Congolais. Le problème est là que nzete moko eko balusa nzunga fufute il faut liboko moko eko balusa nzunga fufute il faut baboko ezala mibale boya to telema pona mboka siko ye wana mukonzi na bino alobi ke bakanga banani basala boy abosani ke Kongo ezala na pasi bato balamuka na tongo tamso azokende kaka na masina kuna soki na zanda munene atekisa ne fisi kaka kwanga pole sabana ya kolie komi ya pasi siko yazo bake bakanga ba nyonso bato wana ba se retrouver wapi bozo mona esika penza to kompenza 660 sana pasi pour na peuple Congo siko yebisanga tamble bozo ba association o bakama ba combat to lingite boy bazalaka boy to zapeka ndenge bolobi to zalaka ngala wanga na te to lingana biso na lobango to lingana biso mais to tikina makamba ba bozo ba ya ko lingana soka ni to kala na no Congo lelo o ba western union comme passe ba Jasmine bakangi bato bazala bana na bango na Congo ngana lo babala na nga bazali mais nazala bana pe bandeko na ngai nazala famille mususu siko soki mutabenga lo bite wana zu corona boti na mbongo basala boy to bato banaka ko kunda kaka oya este tozolela yakananga toleli ya bandu toleli ya kisanga toleli soki ya kikisa toleli to ya sukolela pona coronavirus Attaque organisation mondiale en bimisi ba milliards
et puis si pote basunga bata coronavirus na Congo bambongo kuto bazako yiba bozoko toza komona na misu ben tozolo beloko moko te nana nga okanga bango nana okanga bango totika to na tanga barando te toko bunda te lokwa bana mike toko swana ka te lokwa bana mike mais to sangana pona Congo na biso soki mama yoze ozala bolingo Congo na yo to sangana to simba na maboko to bengana oyo omoni ke eza mabe il faut pas ko soutenir muto yebi ke aza mabe mais ozo soutenir ye po kaka za boye po kaka nazwa boye po ba yeba ngai non to zana bolingo Congo soki zaka ndengo na mbele ba mindele batonga mboka la bango te. Et si tu me sens toza na poto, toza ka na makambo kwa toza Kinshasa, ba mona ngai, naza mama boy, na lobaka boy, na salaka boy. Yo salaka boy. Me ba o baza na Congo wana. Ba misusu basangi kolia na moni mwana moko soki ya 5 ans, ameme loko na mutu. Oyebi ke ngamo na lobi non. Et le bien ta papa la biso Dio Mobial. Alors bien moni mwasi oyo baso bakataka ba citron na ba malala bazo steka ba malala na bango yazaki na Intercontinental ayebisi mama na lobi yaka texela ngaya mama lobi te mwana ko tezate azobitala ndenga azali na mboka na ye akotisa mama na kati basola bazotala mama na yebisa bi yo banga kati lobi a partir mukola na lobi atemboka na ngeza mabe ezokende bien te to pesa accès na ba mutu nyonso aza ko se retrouver na mona na ba to mindele baza na assistance na biso ba to salaka différence ezate parce que yaza na assistance baza ko futa ye asalaka te différence ezaka ke ngai na okiko ke nozwa crédit ya ko zwa te yaza limité nga naza na nga limité te papa ba finga na bango ata ba fingi me ba yebi eloko tozoloba baloba ki toko mesana ti biso toko mo mesana me banani bazolela siko eza bango banani bazolela baba boko mesana to mesani ko to encourager ka mabete tant tozotambola bien te to ebise papa zotambola bien te to luka ke mboka na biso mwana muke aza na droit ko s'exprimer lokola bana biso nga eza mususu d'économie mwana telemelu alobi mama ça ne marche pas moi na kokisi 18 ans akepe azunda kuna komosa makamu na ye mais yebisanga na Congo mwana efasa la kindumba na âge à 12 ans mwana efasa la mabe po akoka ko se retrouver ali lipa mais wana ya bisu mboka te ba mibali bakoma basi po na nini po bazwa mwa lelo ka kolia pas ces autres na batu kaka na mabe au lieu de passer tinda batu na révolte mais pas ces autres na batu na solution o ya plus rapide pour azala bien mais atiki ne pas si wana yazala bien to sangana tokende to longa monguna poto ko kamwa basilisi biso na poto basilisi biso na Afrique ceux qui le long malade wana emeki kokota na Congo boyebi combien tokolela tu combien tokolela papa Godfrey Mananga tala na ba wenze na biso ndenge koma tala ba wenze sika ba tiaka biloko zo tala ke olobi hygiène ezate mais azala choix te parce que fallait sabana azoye ba te place te wana ba biloko zoko oyebi situation za na Congo poubelle ezalaka te avenir mobimba to banasima ba wenze wana ba bebisa na bango avenir mobimba bazo bwaka biloko batu bazo lia kaka ndenge wana ce peuple na zo vivre za pona nzambe siko bokanga ba église bokanga ta ba bar biso baki to lemba te eyemba ne Congo biso to lemba te ata babomi biso to lemba te alors tout ça conscience salama tous la conscience mi batela pe bana ba voisin parce que ba mama mususu bazolo bana ngo bazoyoka te madame mutamsu mama mususu papa mususu akoya alobeli bango bakoyoka omoni mwana muninga la nzelo zongise na ndako
omoni mutu boy zongisa ye papa tango eza tango komi ya mabe eza su tango akosakana te eza su tango akolakisa kigangi te po bingame mibali bazosikombe babingame basi mpe bazokita tosangana tokoma eloko moko tobunda mpo na Congo lelo oyo lobi tokoma ekriti tokoma makambo mosusu mpo na histoire ya Congo totika baguerre ça ne sert à rien parce que le Congo va mal bolingi ba fête mais tandis que yozo ça la fête peut-être yozo ça la fête parce que monique yoza bien mais ngai na oki koloba teke naza bien tandis que mon pays est en train de subir des conséquences mon peuple est en train de souffrir na okofa na te na lobi ke naza bien non je suis pas bien tant nazo mona ke peuple congolais yemoka comme ennemi à peuple congolais ça me fait du mal je dois me révolter. Je dois me révolter. Alors, to telema maman. Rekoki ba papa na ngai. To tika ki sentiment. To bunda te bitumba ki sentiment. Mais to bunda bitumba o to kende ti liboso. Ça sert à rien à cause de la double visage. Ça sert à rien ya cause de la double visage. La kisa bitumba na yo oyaki po soda ya piko abanga kate. Soda ya piko alinga corruption te. Toyebi lobité. Toyebi lobité. Nzamba sunga. Bao nyoso bazolanda ngai. Nzambe wana azala bandako na bino. Makila nzambe elongo l'esprit des morts. So bozota la même likolo. Webi ngamo lelo tana bini na moni mapata ezande mususu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même elongi na ngane na zabo na za esengwezate. Esengwezate. Mundele na économie na ye soko moni ke mundela lobi stop ayebi pourquoi ayebi biso to sala ka ozoka oke musati ba ola so ba téléphone yomo kaka il faut que ne pose tranquille pour conscience nous osa tranquille osa n'a rien à te reprocher ou bien mutu mo boya reprocher non mais maintenant on doit partir pourquoi. Je te salue, Papa Jacques, EPC, Yambambote, Yala Mobange, Yabino Soto. Il faut que ça la pose tranquille. Mais comme il y a ozola mkaka, ori déjà te so batindelio, alors le loko yate. Le loko yate. Yomo ofani le bibo, na pema. Mais ofani na ndaku, ozo se sentir kake. Tu n'es pas à l'aise, il y a quelque chose qui te manque. Baso balinga musala baibelo na oloba. Alors to simba na maboko. Ce n'est pas exactement yako blaguete. Exactement to zo makampenza au sérieux. To beta babolongo, to senga nzambe à parcourir le monde. Le beau connaît penza na banda kunyoso na batu nyoso nzambe a longo l'esprit des morts oyo tout amola malam ba omo bazo déclarer que il y a la guerre bino bozo mona ba omo déjà bataokisme ba il y a la guerre tozo ibate oyo nzembo papa na biso lomo makela bi kipa kisanga meni mama kuna zulwe kindoki kisanga meni mama kuna zulwe parce que YouTube nanga ezo pesa te silo nanga na tia nzembo wana eloko moko ezali kuna ezo salama oyo biso na bino tozo mona te mais bango moko bayebi oyo ezo senga makila ya bato oyo ezo senga bato bakufa oyo ezo senga basala ba makambo na bango alors yo mwana nzambe beta mabolongo lobela nzambe nzambe akomisaka na poto nzambe abunda bitumba famille na bino nzambe akonfonda bandoki ya gauche ya droite nzambe wana azali oyo atindaki na poto azali oyo akanelaka o liwa ye moko akufa me yo tikala po nzambe protégeaki yo nzambe wana azali alors to kangama to simbana. Je te salue ma belle sœur à moi Jessie Mondako na mboka ya Genève. Ya mambota la mobange. To kangama. To tika dans ba blague. To zala conseillère na ngai zala tamso komo na ngai na bimi bien te lobi mama Congo te se protéger parce que mokilia malamu te. To comme na tango penza ke
mutu nyonso azala conscient na likambo oyo nini akoki kosala protection na ye masque zanga te loboko na ona prière na ozotambola toyaki na mboka oyo toyaki te po bakundaka kaka biso kaka bakongole bazokunda biso non toyaki na mboka tozaki na but tango yeba koyaki po tozaki na but na yo pe osala ozonga na Congo osala na uti tozana yaya mususu na mboka na biso auti kozwa pension na ye azala pension na ye elle est bien azoki moi malaise na ye mais elle est bien mais biso pe to koma na ba pension tozwi ba mbongo na biso tozo sepela nango que toza la pension et tozwi pension te comme lelo malade bukabuka o coronavirus non to refuser yango na lingi bino mingi na kotikala kapeka kolinga bino pona mboka to telema pona peuple congolais to telema na ebite mwana ofali sika zali so penda conscience neza tranquille po likambo oyo pe na sengi batata na biso bakonzi na biso resistance ya combat alors to tika ngote tato komona bato bakoma ku famille balemisa mine alors to zonga sous na justice parce que to pekisaki to lobaki sala mate bango basaki accord na moment oyo faki basala accord te alors wana ezali parce que zaki concert ba noir balingaki bana biso bakoko na biso bakufa to kotele misa dossier wana na yo fali mutu yako luka ba problème na poto ozali pe oza concerné polikamo to kotika ngote ata ba bakotaki soki kaka mwana ndeko na ya kotaki ameke ozwa likambo biso tozaka na mutu wana oya apesaki loi alobi ke batu tandis ke bango moko balobaki ke to baboyi réunion à 40-50 personnes oya apesaki mitindo wana ke a liberaki to bazaki na besoin wana oyo ezali baloba tozo benga ngo ezala kwa alingaki ndaboma biso balinga baboma biso ezali sabotage à peuple saboter biso poto kufa na malade tandis que épidémie wana ya coronavirus et c'est betama ki lo seba batu ba pekisa ki ba réunion mais ya lobi nini concert wana beta boyebi ebele batu bakotaki ta bakotisa batu gratuit ta bafungola ba porte batu nyonso malewa bakotaki c'était combien de personnes combien de personnes Suisse kutu tanga bato to teme makamu ya mwana mwaso alinga koya koboma bato na Suisse na ebite soki eza association ya babomi na ebite to telemeli makambo wana bato wana lokola bakosaki balobi te eza nango kaka eloko moko boye mais tant to ekobimisa ba vérité oyebi ke balobi non on ne peut pas baboyi toloba na mutu kutu azwaki engagement ya sale ndeko azwaki engagement ya sale asengi bolimbisa lobi ayebaki te ke makambo ezaki na niveau oyo ekomeli alobe zambala suka akozwaka su ba engagement wana te oyebi combien de personnes balinga bakufela biso na Suisse tozaka na biso tozaka pe mingi te toza ya kokonte na Suisse lelo nga so nazwi problème na yebike na kobenga mutu boye so nazwi problème na kobenga mutu boye siko na muke wana mama olinga koya kolongwela biso bandeko na biso esika mama wana pe wuti soki mama mbili ya bele esika wuti to yebite soki pe yeba ye na oya ye to linga na ba congolais to saka likam na sentiment te to sa likam na sentiment te toza na besoin komona ba musicien o bazo sa makama politique te ba bazo lia na Kagame bazo lia na Chilombo o bazo tika accès bazo koka ko telemate po aganga po na mboka ne lokola ba nani soki Jimmy Cliff ba soki nani o Rastaman tozo mona binote ba musicien na biso ba nyonso lolombo ya mbongo okenaka ko senga ba mbongo jamais peuple azokufa bino bozomona kana batasi bochaka kana ba poche na bino bana na bino baza bien boko bana ya voisin bana bato baza na masina baza soki na bamboka nini même kana balemba wana il y a des familles qui n'ont rien à manger il y a des familles qui n'ont rien à manger likamba Suisse batelemaki yango te mpo na coronavirus toko le bape coronavirus peut taki point wala toko wanga na te mais tellement les gens ils ont benga biso nyonso to telema bata kolala mitakala na se balalaki po kaka likambo wana esimba te
Ndiangwana epesa kinani. Mutu akene ko signer contrat pour abazwa sal. Asa longoli linzaka na ye. Eza sengo bino pour la bino bozo mona quoi que tozo mona ngolo ko les sengo parce que te bloquer qui concert. Non, ça nous fait du mal. Parce que le peuple a su comprendre tel moment ni tozali. Mboka na biso ba mboka nyoso kende na Ethiopie na Addis Abeba. Kende mona ndenge Ethiopie ezali. Kende na ba mboka msuso mona ba komi bongisa bazo mi bongisa. Parce que un jour ba koyebisa biso ba bi mama omoni ndako tika ngozonga na mboka na yo. Siko mboka ngonde yo soka beli ba Rwandais otikeli ba Rwandais yo wana lobaki ngaboy boni bazotika ba place ba tala totika to saka na vite soko saka na vie na yo ngana saka na vie na ngate soko saka na vie na yo mais kanisa ba bazo souffrir ngana za awo na telemina nde na kota kabo na sina lambaki poulet na ngai na sali loso na ngai nebi ke yogurt ezali mandarine na ngeza na kolia mais il y a des gens en Afrique baza na ngote à côté de Zuka Kitamba la boaki, bana bazoze la mama, bana pe babandi kolela. Nabiso pe tobota ya tembe. Tobota ya tembe, loko koleza ke metoza kobota. Tout ça pour la nini, organisation za li mal gérée. Tout ça na organisation bien té. Nana konale ba mama na té. Ceux qui naza na mwana kokisi 21 ans. Ceux qui 22 ans, azo me la pilule na ye. Parce que ça qu'on s'est protégé. Mais yebi sanga banana ba ko me la pilule, ako zona une pilule wapi, ako toloba azo me la kisi sans colia. Qui c'est ça poison Nzamba mawa bomba biso. To blasphémer te contre Saint-Esprit. Bon nous bazo le kala wapi serviteur bo. Botika bo ebi kanda nzambe te. Ba serviteur wana bazali baza banzambe te po basala miracle po sila non nzambe bilinga okenda batu na ya lokuta pe baobima ya mala pe bazobima to keba na bazo saka na basala nzambe na moment oyo. Ce n'est pas le moment. Eza moment oyo mitala nano mitala le biso ki le ko elinga na osuka wapi na okende wapi Baba kendeki concert bakomi na sango mususu bana bakomi kolela ba papa baolela ba mama oki ozo pe na nzela mususu o mataki bis o simika keloko ala ekangi okomi na ndako lesuka maboko osuka maboko te ozuka le manga obani oleo bio zu chips eloko mo boka na monoko po vite fait ekotiyo alors tout ça na tamoko ya koleka to banaka koloba pono to lobaka to kebisaka soki poza mama mabondeli o leke lo bite temps o eza malamu te to bondela to sambela nzambe to tikaka ba pasteur wana yo mo pe okoza pasteur okoleka pe na live lo bite ba mama to bondela pona ba mama na biso to bondela pona ba papa na biso po ba mibali mususu malgré oyo ba aka maele te akele pas likangu na ye azonyo na ke pa likangu mususu lokola ye moko azala bango soki 20 soki 30 akeya wazongi mabe akeya mabe kuna place ozo keno bimaki ta mususu tonton moko akotaki lisuku na tiki ya ye bozo mona teke eza plus que sida eza plus que sida bo fande sika moko ebongo ndako kende kokota wana tango bimaki ndako wana oye na ndako noyoki ke mwasi wana bamemi na urgence soko lelo kosimba mutu yo kosimba mutu mais tala mwasi na we pauvre oya bato yabaki likamu te olatisi mopuya na nzoto alors nalingi bino mingi ezalaki voix ya moko na bino la mobange mwasi alekaka po apesa aloba si y a un problème alors la mobange alekaka pamba te mama oyo s'il s'agit de parler la mobange alobaka to tika ba sentiment o ezanga tina to se concentrer et puis to lela na libota ya pareko ba uti ko kufisa moko mobundeli ya makasi o ya banako tema na ba marche o ya banako zanga te o ya zaki makasi na kosala suki ye wana tiki biso yango bomoli la mobange akoti balobi vomie ko kena ndako eza kolela kena ndako eza na bisengo pona ndako bazolela bazana besoin ke batu bozala pona kosunga kolela na bango ensemble parce que na tango aliwande to yebaka mutu valeur a mutu atiki biso
peut-être tam sou mona la mobanga moi ça le baramingi derrière kutu mais ceux qui la mobanga zate bon la mobanga alobaka likamoko bo aloba lelo bande ko la biso pareko surtout ba fana kina mama lisinga terra ba komisko ko kanisa mama lisie zaka lolendo mama lisie alinga ko seka mama lisie to komisiko to za malamu te mitema na biso za kozoka mitema za ya kozoka alors nzambe na lola apambola bino ingeta toko tika te tozokende parce que plus que batu toza ko mona Congo na nebongi te biso pe toko lemba te batu wana toko kenda bango tina suka toko tika mutu moko te toko kende tina suka tina libération ya mboka na biso ti mukolo oyo toko banda mona ke service ya mapa comme ko leka na chaque avenue ko pesa bana mapa ko tika na bandaku alors ti toko banda mona ba classe ya bana comme ya ofele ya solo toko mona makambo bongi na Congo alors wana biso to lobi tozu elonga parce que mboka na biso eza na richesse ya ko laisser ta 4 pays ya poto. Alors, je vous aime bien. Ezala ki anga wabino la mobange. Na pesi papa na biso rekine miala na mboka London City. Na pesi ba bundeli nyoso ya London City. Ya British en tout cas ba papa na biso ba mbote. Ezala ki wabino la mobange. Na pesi pe ba bundeli nyoso ya diaspora. En tout cas bo yamba mbote ba papa na biso ya France. Ba mikonzi na biso na ba mama na biso. Ya British bino nyonso na monde te na kati ya mboka ya Belgique na pesi mbote sans oublier bao yanga na kati ya mboka Switzerland nazali ko telemisa ba mama boya to sangana pona resistance na kati na Suisse boya to sangana pona combat na kati na Suisse bobo tala ke na tango eza mwasi no se fala ta Sokoto mwasi se fala ta Sokoto kotala te o ngai boyenga non telema boya na ba réunion na biso to kutana to sangana tosangana ba mama ya Suisse ba papa ya Suisse eza lisusu likambo groupe songolo pakate to telemi biso so ba combattant o ba tuto boyi ba buzoba o ya Congo e la biso na poto to boyi pe lisusu ke mboka na biso eza la kaka na se ya pasi alors ba mama ba papa to telema o eza na besoin toza na ba mama Vero toza na ba papa Jo Mobiala toza na ba mama la mama Kongo ngai mo nazali ba numéro na biso téléphone bo senga bokozwa toza la idée moko pona mboka na biso to tika ba sentiment mwanza to tika o sentiment nga na zaboy o baloba boy ba kopesa yo 500 francs pour protéger mutu moka homme politique mais 500 francs ne ko salo nini o meminde mon kumba lisusu di la 3e génération na yo alors totika na pesi papa lisopolele TV na mboka Bruxelles ya mambote ya la mobange na bino nyonso tu alors totika oh ba pesa ngai boy ngana loba boy ngana zapo ba maître toza na posa ki pomba na bino na combat na kati ya résistance toza na bino besoin boya papa Xavier da Silva la mboka ya Sud Africa na je te salue aussi ba maître ya makasi toza na bino besoin boya toza na bino besoin que combat etelema combat ya double te parce que bo trahir mingi na combat bitumbe bana okeleka na se loko ni to gagner pas ezaka na Congo bato bazaka kokufa corruption ezali kaka tala IDPS coûte comme panzani et comme soka 1000 morceaux alors ça ne sert à rien ce n'est pas le moment ya ko trahir parce que Congo ezanda ko mopayate ezanda kuna yo lata Sokoto yaka to tsimba bibundeli na maloba to kolonga ngala lobaki miziki nga miziki afali na yo kaka ya mbilabe na yo kaka batu nyonso na oka miziki na bango parce que binemite ce sont tous les Congolaises mais tant on va comprendre te ou bien bazo boya ko comprendre to ke na bango na lumbe ti ba kondima ko comprendre ti ba kondima ko comprendre ce sont les frères ngai na boy mutute et puis combat boy mutute mais tango bango bazo tia tembe bazo teka mutu makasi alors biso tokena bango tina suka tiba kondima tiba kotelema tiba kopesa message tiba kotelema balobi te to boy kozala na bino parce que bino bozo boma mboka na biso na ndimi na ngana sana bato parce que bango bazo linga pona libération mboka na biso alors yango la pesi message ezali wanga ya bino na lingi bino mingi papa ficho ya pla ya mbambote bino nyonso bokola na sima bao baza na bolingo boki ko partager et comme parce que coronavirus yango nde komi makambo et comme ko nimisa biso et comme ko senga ke toloba
parce que bana na biso bakota na conscience. Alors na lingi bino mingi, je vous aime, bye bye. congodialogue.com